soki tokolingana ya solo alleluya tokomona nkembo na yawe soki tokolingana ya solo alleluya tokomona nkembo na yawe ezwi likambo na moto te ezwi bokoto boyaka merci encore une fois la babonné na biso ya Océan du Congo parce que boza ko s'abonner massivement union fait la force bandoki bazali bato mabe bazali mais biso la biloto okela biso kaka ikoke lokendo merci d'avoir fidèle abonné au Océan du Congo bande kolanga bo partager mission bo tela yango du début jusqu'à la fin bo kozalaka décider bo consommer chaîne na bila libération bo kozalaka décider ezui partout dans le monde ezui kota la bandaku ezui bato bakolinga te esila mais vite merci na bino nyonso bato bozuli bakwa kolanda biso na mokolo mwa lelo pe na tango nyonso oyo ezui kokomela yo nzamba za na yo mutu ozoza pete ezui ezali branchement kondele tolobaka tochango na Océan du Congo na chaîne à libération bisiko toali ba peuple congolais bisiko tozonganga bisiko tozosala éveil patriotique esiko tozolongola peuple congolais na bolema esiko tozotya litono na nzete po ete moto abenga yango malamu esiko tozosala mosala ya Jean-Baptiste bamama missionnaire esika oyo toali basinzili ndeko ngonga ngilele ngonge beti sinzili ayeko beta alobi na yo te osozonga kisima omoni elubela oyebisi ko ndenge nyo kokatisa kasi lelo sinzili ayeko loba nini lata molato moitumbangu ngonga ebelemi tanguzi fweni toko luka lisusu te kokolo na biso alobaki na biso laboureur alobi ne laissez ni place que la mer passe fuyez péché ndeko seya fuyaka akala sela mai soka bimi amemeli yo lokola sinzili ona koyebiso lelo ndeko totelemi ferme fidèle lokola bakuka nzambe alobi to bouge te toningana te po tokomona accomplissement bozomona to bomona te bomona te biloko boye pwani nango bomona te bapasa boye pwani nango bomona te baleli boye kabuya l'impuissant ezui likambo la bototo ne change pas l'équipe qui gagne Bruno Mimbenga oh petit frère propre awa est un grand libou souffrance ezali mais rose ezali yo muto kenda na ona croix na rose croix oyebit obani na rose croix bebezo bana na croix poto sukisa la rose ponzele ezala madusu ezala banyoka bakobeta kokanga kofinga mezala déterminé ferme fidèle kola bakuka okomona lise kwa mala nanga les États-Unis d'Amérique la kunjala nanga awa toko bunde tumba l'état za moyini l'état za assassin yonde fotele mande kolanga obunde tumba yo kanga na mokolo mwa lelo partager mission bino batu botala kango du début jusqu'à la fin bozo contribuer pour la libération mboka pongo tulendo azala bino ndeko ata malade ata kufetelemi o kufatende luvun o mona lycée quoi que ça la kati la chaîne à libération mais il faut vivre en lycée quoi loba ko bungaki nzamba otepema poya lingaka bato bato sakaya de Brino na Autriche yanga ndeko beta mukongo ke liboso tika bango ba beta tolo ba ozonga sima ya biso to beta kande mukongo ototindika merci pe la bilo bato boza ko s'abonner massivement lelo to komi na 16 000 abonnés que Dieu nous bénisse to kelebso ba yeke to aussi ça mars ti to ko ta pas avril 17 000 ngala yebi bon partager Daniel Ngenda, mon frère propre. Tokelende toke. Nzamba za la cannabis équipé pour la tête.
yanga mokonzi na Angleterre. Papa Michael kobanga te nzamba zao. Na kana biso la chabienne. Na plus 49 nzamba za. Mama Célestine la France nzambe ao. Assalamu alaikum la banezima na mama Jawa. Mama ya moto bojali moto boziba mite. Tombunde tumba. Siko toyena biso koloba loba mingi te. Toye ngonge belemi. Papa Michael ngonge belemi. Mama Célestine yanga mokonzi mama Jovi, mama Jolie. Un kanye konto wakile lo kone femme pekato la Suisse mama Dolo. Papa langa G3 d'Australie. Désiré Botuna na mama Elisabeth Botuna. Les number one océan de la presse congolaise. Ma maman missionnaire. Tango et Koki. Maman Odette Totelem. Papa langa otobenga biso. À Toulouse. Tango et Koki. Qui l'a me plus 49 mo kilo konde femme pekato. Jolie mo kilo konde femme pekato. Maman. Totelema. Tomi sangisa. Bo bengelanga papa Michael. Partout bozali. Metolobi na kombo na Yesu Christ. Mbongo ya mabeko ya te le pe wana ekosala biso eloko yanga mokonzi na Angleterre. Tolela kate. Moto boso boko chambo olela tina omona kombo ya océan eza noble eza ba valeur eza komba ya mboka nga koto na muta mabe. Nageleka ko pesa boko ndale bango te. Amoni so na pesi e osimba te. Yango bo mona batu musu to osenga to beta ba porte ba ofungola biso te. Ndeko kolela te. Ana posa a combien na souci de biso ateli ba 200 000 ba 500 000 yango ezokende mais mbongo nanga lignée nango eza ya malonga te tolela te Jésus partout dans le monde bande kolanga notre adversaire notre ennemi c'est le Rwanda toza ko attaquer Rwanda toyebi mission na ye abomisa ba Rwanda mususu o ba yako botola ba mboka la South Africa ayepe awa pa bomisa ba Congolais atambola kala makila mais biso to yebise la Congo na tussens to botolo makila ba Congolais alors tozali kokende vers le Rwanda bo yoka biso parce que bino tout muto kobeta ntembete que Félix manipulé par les Rwandais. Comment bisika nyoso o Congo babenga kaena copie moko be Congo kele ko coopérer il faut Kagame azala wana bo mituna na mituna soki babi Congo azoki de copie moko boy Congo azoki de zeloko moko bokuta kaka Rwanda azana ngo Congo to bota bana bango sika moko taba morphologie ta biso alors tu es comprendre que c'est le Rwanda eza sikoyo na souci abotola biso mabele ndenge ba américain babotola ba port rouge babele ba indien mais ngai mama Congo na lobi luvunu naza na ligne ba kimpa vita incarnation ya vuluzi kimbangu mabele ya Congo ekokende te mabele ya Congo ekokende te yango tolobi toyebisa kibino ngonge bele minde kolanga toza kokende l'ambassade à Rouen bino ba soldat bolelaki boleki la radio babi bokoso bambango te Félix atika ko politiser l'armée na bengi bino nyoso toke na bino l'ambassade à Rouen parce que biso toye ko bikisa bino bana ya Congo bokosela ba politicien makambu te basi ba libéra bino babi bo bunde tout soki boyete toko yebisa batu oyo batindela kabisa ta mai batinda te parce que nous avons le droit à kobunda il faut pas motiver bilo to osenga mais soki to lobi to kende soki to bimi ata 2000 personnes makamuso ko salama mais bon tu kabisa to kende 150 200 500 yako ba repousser biso cette fois-ci to mobiliser nzamba ko pesa ouverture pour to kitela ba terrain il faut to bima ebele soki boboyi to ko yebisa bande ko la biso bo fanda ale to nyoko mabongo 80 ans sur boum mais le col nzamba zali bino nde bo souffrir les Congolais conscients ba souffrir peuple congolais totally mis sur la mission vers notre ennemi tozali koke l'opération sauvons notre pays opération Jeanne d'Arc c'est maintenant la conquête de la République démocratique du Congo alors tozali kokende kobunda vers ba mboka nyonso o
esalami liboso na biso ntango bato bakomona ke tobundi tooze bamboka mosusu ekosangana na biso botanga livre ya Josue bobandela Josue 8 bomona ndenge misusu bakompagnaki etumba bapays africain mosusu alingi ekotala biso mpe babibilo mona obobandi te eza pele mindele mosusu balobi baya kopesa biso coup de pouce mpe babi botelema mama océan. Alors maintenant toza kokende Mama Célestine Lokale mais les États-Unis d'Amérique. Tobengana, vers le Rwanda. Notre cible c'est le Rwandais. Notre ennemi c'est le Rwanda. Moto alinga sakana biso ce sont les Rwandais. Alors biso la bango et tumba motako kabolate. Ba mama missionnaire nga yoyo na lingi na lobae. Manananga na États-Unis na lingi na lobae. Mbotala Zakari, nalingi na lobae. Papa nangai Mikaele o, nalingi na lobae. Debrino nanga la Autriche, nalingi na lobae. Botala Zakari. Zakari on le comprendre que faiblesse c'est pas Chilombo. Soko qui est côté na 100 000 eloko pamba parce qu'il habite eloko azo sala. Ayebi na yete, ba pesa e cop, azala préparer te. Bisika lo satanga bitiolo, bilo boko bomoni tijengu. Zakaria afinga eta mazala Kabila. Qu'on se le dise, hein? Non, les Rwandais, bazape batu. Comment les Congolais boko sala balash boy? Bino bo accepter le sous Zakari. Ata pouvoir à moi moyibi. Bato IDPS bozo bola teke bino bo kufala sanze te ba ombeta bino bo kozote tala bato lokwa ba Zakari ne balembo. Zakara zongi sous matama. Ndenge bomoni mende o akomaka kasu. Mende ye wana zui sous force. Les gens de l'IDPS vous êtes les inconscients. Bazo beta bino parce que bozo ba belolé. Comment talande bo tika place? Boya to bunda. Boya bo revendiquer ba droit. Congo le lisinga. Namoni un ancien directeur. Oh, Jésus. Papa la lopoto là. Ah, les gens de l'UTI, bo tika do vidéo écoute. Bo za elanga mabeti. Pourquoi vous ne voulez pas que là la kisama beze ça la mboka? Pour faire taire nga comment? Il faut tout loba. Parce que c'est notre pays, Kabouya Tchad directeur. C'est bien moi, Nientendem Norbert, ancien directeur d'école, actuellement en retraite. Voici mon petit déjeuner. Mon déjeuner, que dois-je faire? Je le prends, malgré moi. On dit souvent qu'il y a les gens qui nous manipulent. Je doute fort. Qui peut manipuler celui qui a donné le savoir à tous ceux qui dirigent? Vous devriez réfléchir sur tout cela. Mes enfants, ne cédez pas aux tentations. Trop, c'est trop. Nous en avons marre. Ma situation est la vôtre prochainement quand vous serez aussi en retraite. Je suis un retraité non traité. Que dois-je faire? Je deviens un mendiant à côté de mes pères du village. Est-ce que c'est normal? Ceux qui devaient venir chez moi prendre le café, c'est à eux que je m'en vais manger le reste de nourriture d'avant-hier. Quel pays? Vraiment, vous avez honte? Vous n'avez pas honte dans ce genre de situation? C'est moi qui parle. Il y a un adage chez nous qui dit, ne laissons pas la piste où passe l'animal pour suivre le pas de votre chien de chasse. Mon cri est juste, il est authentique. Vous pouvez passer me rencontrer dans le groupement Bangan Village Tuelkwe 1, non loin de Goudron Balvin. Il suffit de donner le nom de Nientendem Norbert, ancien directeur. Tous ceux qui vont vous rencontrer me connaîtront. Je tiens à vous faire comprendre que je continue. Malgré mes maladies, je prends mon petit déjeuner que vous voyez là pour avaler mes comprimés. Mais est-ce que ma montre marque déjà 16 heures? Est-ce que 18 heures?
À l'heure où il faudrait laver les pieds, je serai encore en vie. À réclamer. Nayebi ke bato mabe basangani po babundisa chaîne oyo. Bato mabe baotindela ngo ba maloba ya mabe po eza chaîne ya libération. Menga nayebi communauté boyaka te parce que lobaka langa la sala ka musana nga kitoko parce que je défends ma patrie. Je fais l'éveil patriotique. Mais bino bandoki boko zwanga te parce que Dieu est ici. Nzamba za contre te. Bitumba ekoya. Mais bokolonga te. Etumba ya Congo c'est le fait ezalité. Etumba la biso na Rwanda c'est le fait ezalité. O bitumba oyo c'est le fait ezalité. Bitumba oyo c'est le fait ezalité. Bitumba la biso na Rwanda cette fois-ci. Bafwa bashala. Esengeli mboko atika. Soki mboka o eza ba Rwandais, eza ba kokwa ba Rwandais. Tolobi biso tokotika ba Rwandais bazwi Congo. Mais si cette terre nous appartient, c'est notre nation, c'est notre sol, les Rwandais bokokima. Bande konanga une année d'état de siège mboso. Où sommes-nous aujourd'hui? État d'urgence. D'urgence ya nini? Nani azokote la biso bozokote sa banane. État d'urgence exacté. C'est la guerre ou rien parce que nous les Congolais nous voulons la paix. État d'urgence bozokote la biso banane. État d'urgence ya nini? Nani azana urgence. Nalobaki bo politiser match à Congo te. Bola ne biso la réako. Bo biso tolobaka toto te. Nalobi soki bo politiser yango. Boye yango bebe toko pola. Babi maman se oso lo babongo poani yo mama Congo. Nalobi te. Ba Congolais sengeli ba sepela. Ba kufa kanzala kozanga lotiliki. Bazana pasi minyoko. Mais néanmoins, et là quoi ils ont Congolais la moins morale, ezali bongo obale. Alors les léopards et sengel balonga mais ça qui boche yango. Que fachi te. Tobeti yango croix parce que biso to bunde la nation. Fachi abeti bale kulate. Il dépasse abeti ce sont les Congolais. Et puis nana ebisi bilo ke ba joueur nyo so bazala katcha bazo kumisa fachi. So que ça hypocrisie. Sommation bimi moins de 30%. Oh bah comme ça Félix. Bon bobi la élection bozo. Tozo bo élection de parce que Kagame azali. Tozo bo élection te pour tozo banga to Félix a reçoit to glissement. Non. To boy de élection pour Kagame aza. Lokola Kagame aza. Na nous to repousser te. Occupation na melongwete ba politicien ba oza ba collabo. Babi baba traître c'est par là to casser bango la traîtrise vers la bango parce que ba accompagner le système. Yango biso tolobi to ko sala mapona mina Congo te. Bisika mapona mi kozala opération tumba ba siège wana. To favoriser Kagame. Bomo niete. Bisika la so ba Congolais bazayi wana landi. Ce qu'on a ina yeba. Ministre des Affaires étrangères. Moussa Nezakane. Yazakane na musala te papa, o démissionné na ote. Zambalo. Ministre la biso ya culture et art. Moussa Nezakane. Donc on va bien saki rumba congolaise. Bon va bien saki président. Nyongo ya misu. Nyongo ya misu. Nyongo ya misu. Congo. Tellement de kolanga obundele kolo. Tango ekoki. Ba léopard, bandekola bino ba ini binote. Ba Congolais ba boyi binote. Mais le problème ane, tango oyo toza nango, esengwe ko eko yate a faveur a mutu moko o ateka Congo o ayibela biso maponami o andima koteka biso traître. Alors tellement
ils ont battu son record à cause de la tribu à Juda. Il faut tout ça la guerre. Ndenge ba Josué balataki bilamba ndenge bomoninga la zola taboye. Bazonge pa ya nzambe kolela kolo bimisi biso na kati ya Israël obomi ba Pharaon na kati ya Égypte plutôt obomi ba Pharaon. Lelo yo olatisaki nga mokoto nini ezo sala soki mabe na biso zongisa biso kasi l'Égypte to bandela koto sayo. Alabi te zabinote ezali tribu ya Juda balemba dévoué par interdit. Ndenge Félix na bande konaye balia dévoué par interdit. Alors malédiction wana ezolanda biso. Malédiction wana ezali kolanda biso. Yango peuple congolais Rita telemi alobi Naomi nakozala na bisika loso kokende ngai nalobi pona Congo na ekoluka Boaz. Nzamba alobi va tu es bénie ma fille. Kende pomona bilembo vuluzi kimbangu kitala nzoto la ye po yoza limo bundeli prophète moto ya monene na kati ya nation congolaise. Archange puissant atelema pour la repesa nga assurance. Alabi molimo ya bankoko na yo etambola na yo elongo kende 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 oseya ye. Nzambe wapi bilembo la komona bilembo. Alabi na boy Félix ye wala bozomona katanga tanga ndeko langa nzambe azala Kongo kamu ya l'homme puissant ngana za kosenga tozo kele ko lapide prophète de malheur tala modèle ya basakolemi ibi na République démocratique du Congo tala bato babomi mboka opération église à pasteur ekokwea parce que nous bato bomoto to okeni to lingate ce n'est pas moi Bible nde lobi bo pesa vidéo bo ebise Bible lobi la biso mosakoli oyo alobaka makambo ekokisa makate ba lapida kaye tozo ya ko lapide kambo ya l'homme puissant cha na centrale tocha 3 bi na bandeli na telemi lokola mosakoli na cité miracle église ezana munga fo. Amen. Tokobeta le 26 contre Maroc. Tokocha 3 bi. Babi mingi ezana centrale. Merci ici prophétie. Amen. Amen. Nasuki silanga awa. Bana na bilaka bana lelonga lipasa langa ino ya CNT live. Na mboka ya papa Alfred na mama Clarisse. Yanga mokonzi na Angleterre équipe pour la télé États-Unis d'Amérique la mboka mana nangala kunjala nanga. Nasuki awa salamu alaikum na bamizima nanga mama Jawa. Anita babe na mboka ya mama missionnaire mama Odette. Il faut kuyo motolanga bakoko Lumumba ingeta bana mvuluzi tanguzi fweni biso na Rwanda bokota mabolongo mama Samuel la Suisse mama Pierrette mama Clémence Dinanga bosakola mikolo grand frère propre force crédique c'est ya soleil bokota likamba Congo bokota likamba Congo ndeko tango bozolinga boya na Congo bokoya lolengeli na mboko amelio ya mbindo ya mabebo esengeli biso tosala tabula rasa mais po tosala yango esengeli tosala katuku bianza esengeli tosala katuku bianza nzamba sasali tokoyemba venez voir ce qu'a fait mon Dieu. Il agit des merveilles au Congo. Venez voir ce qu'a fait mon Dieu. Il a fait des merveilles au Congo. Adonai akosala ndeko nanga Congo nous appartient ndeko kobanga te kolenga te ndeko nous tozana posa bon soutenir biso tango toke na ambassade ya Rwanda tokende kolamusa bano basi balembi na Bombe na Chikata na bamasanga na banini. Encore une fois félicitations mon Dieu parce que jour wana bato balinga babosala ke basufala tonga toko baka fimbu chicote. Mais l'homme il que Dieu soit loué. Ce n'est pas le temps. Nandenga mabete, no léopard, et ça mabete. Ce n'est pas le temps. Ce n'est pas le temps. Victoire nam tozu yangote. Parce que c'est la bino. Babet Chandembo. Vous avez de l'argent, vous êtes des Congolais. Mais vous sunga kate poto bundela mboka. Boko zo 50 boye bozu ba $20,000 ba $50,000 mais quand bana na bino awa ba frère na bino awa gratuité d'enseignement et ça la kate ndeko zanga ba pesi bino moko wana ba 20,000
Congolais ba osepela. Ate sembo za la moya biso. Po eza drapeau la biso. Mais ndeko na nga to konyonga. To konyonga. Nga baluka nga po bakanganga. Esika dalalaka. Ya ko bosola. Bato ba otaka mwasi abimaka nde awa. Modèle na nena. Modèle la sala masuba. Modèle la sukolaka. Incroyable la mutula kwa makonzi mate fosa kala nzambe po mona nyoso mafu. Mais soko tche soni bandeko langa na okokate. Kongo ridiculisanga na nde mobo la konzi mate. Bato ba yebinga ba kamwaka. Parce que la beauté mpe la famille. Na yepe kokuta apela papa na nga za ya. Otulaka ma Pierrette. Papa na biso tondimela ba mama missionnaire azaka lolengeni. Tala ndenga la tsanzete. Tala ndenga la tsaba couleur na ba fukolo. Yo ko ka papa la mais tala ndela ridicule. Ndeko langa. Pendant ce que le faut 2 heures du matin, je te dis la vérité. Faut la zabato so balali parce que la sokola libanda. Oh quel pays! Tangu yozo lia, tangu yozo finganga, mais tala vinde kono aleka kalango. Nazo sukola la koma monongi. Il faut battre tout mi balé ba libanda. Tangu to komi 2 heures, moi mo kile komi kimia, ngande kono na zwi cantine sukoli mai na tunnel chwa. Na pas kolo. Lokwa nzambalo baba oba zepa ngana ko balaka ko ngengisa bango. Tangu musupende kono azo sukola te, mais lokwa nazala molimo, mafuta wana ebimisanga ka peto. Mais vini ni wana ndeko no azala ngo, tangu yozo finganga, tangu yozo lobalanga. Mais est-ce que yozo libre? Kagame zo nyokola mitema na biso, les Français, les Américains, les Anglais na lobby, match lobby betamaki. France lobby lobby babale tout. Mais est-ce qu'il y a Congo lobby la yango? L'information ba Nigeria ba gagné, ba lobi banal ba Sénégalais ba poli, ba lobi banal boy. Mais pas ba lo bata Congo et beta ki na Maroc, ba Kenil 1-1, les Français ba lobi ngote. Mais pas na ba ya ko toko la minéré, ba boma ba Congolais, wana baza ba talibosa ko lobake Congo RDC, ya mwa milangale, ponchale kokota makasi ku. Na mabemba tangi bina mela bola mo bozate parce que ba lobi boza bato bobunda kati. Mais toza kotali sala bango ke biso bana na bomoto. Biso les Congolais conscients tout. Na soki sinanga. Finga lobande kolana. Okozono le côté pour yondo ozo souffrir chilombo limbondo. Merci la Kabouya l'homme puissant l'échange par l'équipe qui gagne. Merci la JDK d'orateur mais ça peut électrique. Merci là-bas pour Amen Tangola no bondia botard de bonne nuit la RCOM et la bilo Mamour d'Angola la mokitene Florence Yamato de Bido. Félicitations à Mamour d'Angola pour na kolongola Sony en tout cas Nzambe alongola ka Sony enfin ache esengo na Océan du Congo pe bana bilaka na komona Mamour d'Angola alongola ka Sony Nzamba lole asalaka nangonga na tango na koza la presete ndeko kolanda pete sala ndenge nzambe azotimela Congo eza mboka na ngala. Merci encore une fois na sango mokonzi parabe miso bangai pe la directeur ya recherche pe stratégique Pape Jay. Merci encore une fois na bino nyonso o bokolanda miso du début jusqu'à la fin. Équipe à soutien au CA de la presse congolaise, équipe la biso ya kati pona kosala action na kati ya République démocratique du Congo. Tozo kende Rwanda, préparez-vous. 100, 200, des mosala. Maman missionnaire, ndenge to salaka joli. Tozo kende bitumba. Maman Jovi na plus 39 nzamba peso makasi. Apesa maman Célestine makasi po botele babasi yanguya tokele ko bunde tumba. Papa nangai héros nzamba batela bino. Papa langa tout ça et la maman elo la fleur nzamba batela bino. Woza tel mebele. To simbana kintwaji ya baindo to zabalongi. Bokulaka ikala to zabalongi. Tango la biso ko kibakulaka. Bana nelonga. Bana na bilaka. To zali balongi. Rwanda. Les Rwandais, biso na bino. Totala oali ki maman ya moto mojali moto mozima pete.
merci soki yesu ayete biso la bino elongo dalida bayoko esongo etenaka nkola bomeka yokolo fukuta pakala mbelongo le number 1 océan de la presse congolaise juka m Oscar nanga tia contribution balo Congo eza ya yo tia contribution